Oba mama, olengera tango, okende kosenga pardon. Abaningo tobana la vie. Tonton Skol, na yeyo nazongi. Otunyosa kobunga kaleba etumena. Lokumu peloleno na biso seyo. Utuata eza molai, ntongo ekosuka sekotana. Ainsi va la vie, ozali kumo na biso. Skol, obongi na nzoto na biso, na yeyo nazongi. Lokola bolingo ezongi na Skol sepela mouvement eza na mopanzi oyo. Tonton Skol puna tembe. Nani kuna? Nani? Nini kwani? Tupa uzalia muziki kete. Voilà. Nini unataka mwenye mse? Mwenye kote ni. Kami. Yo bari nani? Hivi na kila kitu. Yo bari nani? Kasi kama bari nani? Una mtu unapata bari nani? Sana maili. Sasa unaona bari nani? Na patron na yeye kama papa ya pataro na mama ya pataro. Ni ngara kwa kama ndio ni ngari kwa pataro. Dawa ya uzama ndugu. Ngai na karimu mwanzo. Ngai na solunda. Ya solunda akupa. Solunda muda kwa na hii kila. Bo moni ngai kwa mimi kwa mjitu. Niko makupa. Ndio mtamiko. Sasa ni mama ndio penza. Ndio kwa na mimi kongwa. Ndio. Oye sasa mota patro. Moja atumie yaji kunyapi azar la moto patro azar azari yao bila la wao oh mikorinzi dala kawa mkoa ndani ya dada sio mkoa ndani ya dada sawa dara muburu tena ndako keta bitu mama kamuni mama nani ko kaka kisa kaka oh dara muburu tena na porto ya cosa opera cantango canzone fatto nelle sue però poi andiamo a procura del mio e dove cosa ti dare di campo vai di loro boda para pino bo para la coraggio da cosa cosa Pierre, le moine m'a dit la photo. Il faut décourager les corps. C'est la téléphone. Maman est au pan. Na kubwa ni maibi, ndio na ngai moko. Para tunajingina kubwa le mwa. Ndio. En tout cas, le mot qualité biso, hein? Maman, Mélanie. Skol. Mara ta skol. Skol. Bogo di bosum badi na mera kama samu tunga mera mutu. Fitu tu mera kabiera. Bila kama samu te biera kala skol. Ko president ngwa. Ayo pe usuri di jingan. President ko ka ni ndewa. Sana ndo kuyango. Ya yo. Sala television. Sala ta fono. Esa commande wala. Dia. Apa telefon to telefone na mu. Entonces se va a morir, no van a ir bastante. ¿Quieres? Ya, pues, hoy estamos. Ila ngai mwana kufungu. Mama jana nakira tino tu. Ila tukutia mama. Bisu mauto kusalabongo mabi muni wa. Lembi. Lembi. Lembi kambuka. Ila lembi. Lembi sai. Yo, bini mutaji malamu. Tu vas tout bien. Imuna ni. Mais bon, si à ça c'est maman. Na so ya na kami tauja. Bonga ta sanji tai. Itu pena na kutubi. Na bila sana ngama mana hoya no ya manura bien. Yo, pena. Awa, awa de pai yo. Tele ba television.
biloko nyonso nonoko boton mpona kota boton kufungula yango usukulu mpe mwana olati munengo yaki mobila te kumubie opesa na pembeni na ye abengi yo na esobe kosolela na motema na yo ye kate na esobe oza kokende wana mikakatano ezali ya ndenge na ndenge kasi nzambe aza koloba na yo ete yika mpiko po te yo olonga yika mpiko eza chance na yo eza chance na yo mikakatano wana azakoloba eza na famille famille oyo omoni mama mwana bana na yo oza kobetela turwa yika mpiko epai ya nzambe ezobana yika mpiko soki eza yo te eza yo te mama kopolise te le monde est merveilleux eza bien biloko wana yango yo horoscope na yo Simon Simon wana nani mwana nanga aza Simon te aza Scorpion ayibi te soki bosimba pana ndenge kaka na okalekela yango ebi bato baboyi kaka te forisa yango te yeka piku wana ndenge bato benaka te yeka piku yango ye ayi yango te bon bakami tazoyane na talance yo biloko zilanga nano balikamo kama yo mpe babali yo nano te nano mpe makambo mo mpe eza nano mpe ya officiele te oza koya mpe okomi okulamba biloko oza kolamba ta mosu mpe okolala biawa otulele bilamba so ozwi likambo na yo mama mama kaya bamofisia aye moko maboko na posa yaye otala maboko na posa maboja wana elando biloko malamu salima pesa biloko apote mbaga ndaya ofanda kabuyise mama na ngangani bandenge nini awa izali yo na yo obuka ni tali yo okuzanga yangu obani uyiba lingana uza kubanga ye mnoka mbuka amini 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 ameni ameni ayo hayo wena nunge umena vraiment mapanzi ma uza mapanzi ma terrible buka nyosu na mzee na kana oyo ukomaki bando oyo bana dipende foto ukirise tala bisana ukirisa bon oyo mwini kinaka okiriwe we ato jingo to yeseni oyo mama towoke na tulo tuzakuya na sa nani hakuna oyo merci tokuya yayo moko oyo izali lokola calcul seno oyo yangote oyo tesipona oyo ulali nopongi kuna izi tamulo madame découragez le corps. Découragez le corps. Un gouvernement français. Bon appétit. Merci maman na la festa. Na kala muso. Katala manu kama niko kutana sana. Kutana. Kidi kama mama. Alors, là. Iko ki? Udare. Dale, sasa na kama. Yawa mena mko. Fala ni kwa mwana. Yakani haya na bongo di. Kwa kutunda seko yango pesi tuba.
Origin. Terus. Apa kita belum tahu tengah. Papa yangu. Beta pilipili. Tengah ya, Dia. Mudah kan bila udah mau kurang mana bila batu. Lembi, mana bui zanga. Dia semua bicara mana? Aku dia dah. Landa kuna. Ada masih yang menunggu fituri, ada fituri. Apa lagi? Tapi itu muta ada di ke bomok yang barang itu. Aduh. Oh ini semua berzam mana di sana mesti. Ibarat hotel na moni dia muda mobile sembong. Saya dia saya. Kita bilang Ada bila itu. saya sendiri. Saya beli bila itu. Tokanini kusandi. Mokonzi Nzambe papa te remercie pour la biloko aussi kopesa biso. Seigneur papa tika te oyo banda tokosusa biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Prière là, vous avez pour prier, bonne prière Tony. Na protestant. Protestant? Makamela tu kwa kwa mtu tu. Sasa no maya. Ina zani. Ndio Mungu wale mtunda wakati ni ho. Zanga ndene zanga. Kwa Mungu leki. Nani mtakite jana? Mbona ndio? Ah. Nenga nikana kuna kusikia. Kwa nini masilo na mko? Mbona mzee? Na hivi tena mbaya mambo sana nguvu. Sasa mzee sisi mbona ndio? Mbona ndio mali mbaya? Ndio yomo. Mungu pilipili. Sasa kwa mwana wa kwanza. Au kwanza? Mwaka tu mwana te pisine beli. Ujana bidogo leo mtolani bidogo. Mbona mzee? Mbona? C'est bon là, je vais à dîner, ok? Mbona? Bwana, kwa mtu pia. Ndio mwana na mtu. Papa, tu vas dîner, ok? Dia na mtu mwana kwa bibi. Mbona leo kwa sababu tu neno. Mbona hiyo mala mtu. Na mbona hiyo yote? Ndio na mbuite, na kama ina mbuite. Udamu mwana. Amun staff. Amuza na kwa. Saya. Itu je. Tapi kali bang bang. Ya saya mana ada di punggung. Dia tu prasir ndo. Di beri. Papa, itu mana gandumba? Buluku. Ni mosta ngai mwenye kutakuna mwana nindo. Esa na mwana wote. Saya loko. Yeye. Omonia. Topimisiye. Oya, ulibeta. Udawa tena. Udia bimena dirasma kene bera. Nakuja bila Mungu mwenye kibirite. pale ni. Sasa udia unapanda. Tulime tena. Sasa udia unakila mo. Hata nini acha na kwa na Bongo ya mwana na mtu kuja. Ndio. Bila bicara. Kamu dah tahu. Kangen ini aku. Bon appétit. Merci papa. Kamu apa? Sasa kama madam Ya discuter. ila nini na kana mwini kwa kuzaka mema leo. Buite par Kama manje no. Vous mangez bien sûr, vous mangez bien. Même madame, vous mangez. Vous mangez puis avec Avec pena. C'est avec mouvement de rotation. Papa le guillot, on va changer hein. Donc, vous avez bien organisé ma vie, papa. Yo, vous ne pas de la monnaie de l'œil. Comme je t'aime, tu as dit, on a gagné. Nous ne sommes pas là, nous ici. Parce que pas encore dans là. Il y a toujours la famille, On va dans la salle. Ça les états, yo. Vous mettez. Oi. T'en parles un peu. Papa, eu estava dando na bom moi. Cara, já o dirige. Como ela dirige eu? Como ela? Bado mtala
Ça va. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ça? Voilà, petit. Ça va répondre à un abino. Ça vous a malade? Dis, c'est bébé. Amène-moi un verre. Il prend le vidéo pour les ailleurs. Qu'est-ce que tu vois sur le télé? Ça va tu sois à l'aise, hein? Tu es chez toi. Dis. Ça veut dire que tu vas faire ça. Ça te passe toi. Tu veux du homme? Ça qui a l'air de Ah! Oh, mais c'est pas je suis avec le procureur Moukenge. Oui. On a parlé à grande instance. Oui. On a aussi un dossier dans le bureau. Oui. Maître John a été clair là-dessus. C'est un papa. Et je ne vois pas. Et la vérité, dans la législation, il y a un bon anime. On peut dire jusqu'à ce que et aussi mettre en montagne. Non, maman, c'est pas juste là. Maman, ça va y avoir un crédit, maman. Maman, inspecteur, c'est tout votre crédit. Il va y être vrai. Mais attends, on va autorisation de tuer. Vous tuez là. Là, bon, maman. C'est papa. Ça va pas dire comme un cambois. Vous m'aillez. Vous avez mon âge. C'est papa. C'est pas dit qu'on coma en l'an 2000. Et c'est Nelly qui y est baqué. Comme Moutou na Moutou, et c'est Nelly a vu comporter et la ligne d'année. Et bien, dans la joie, la vie naïe. Mais il n'y a pas de se comporter encore. Et il y a 1900, il y a 1800. Non, papa, non. C'est papa, c'est la Kunate. C'est tout Luca, Ndenge et Ozongita. C'est Fio qui n'a pas c'est ça. C'est même bon. J'ai vous avez reçu beaucoup d'argent dans la crédit. Pour ça, il a monnaie. Pour qu'on ait la grâce à tout toi, la secrétaire, il y a Karatuda, il y a Mireille, il y a
faut excuser Naï. Elle a été, et je ne connais même pas sa famille, et je ne la connais même pas. Elle n'est même pas de mon niveau. Moi, je papa, elle doit avoir la main, elle a évité de faire du nino, elle a fait la mila, non, soyons sérieux quand même. Non, papa, nous avons un problème. C'est trouver une solution. Elle a un problème. Moi, je pense que c'est un problème. Comme j'avais dit, le lobby est en fait de rendez-vous. Elle a procuré elle a tellement de fait noir. Elle a moi, je vais donner la compte. Et là que nous foutons, elle a passé. Elle va libérer tout. Elle va libérer tout. C'est lié. Bon, c'est l'hôpital. Même dans l'André, ils ont ici. C'est le gars de la malaria. C'est des accessoires. Si vous avez envie de voir, c'est la colère d'amour ici. C'est beaucoup de nous sommes et hier, moi je fais les tickets. Maman, yo, comment tu vois? Tu me connais toi? Où tu m'en as? La photo. Una photo, una photo. Et toi, tu vas aimer quelqu'un comme ça, dans une photo, on lui met mon. Hipopotamo ndio tumba wa nguvu. Tumba tena koba. Sio msembo. Wewe sio kuongea kama umfanye kama Biblia. C'est papa. Elle donne ma comme mingi il a pas. C'est que je dois aller dans ma tadi et pour biloko na bitu yaki et ya compagnie. Il faut que na banana par pour vous donner plus que des dérogations pour pas ya faire des jeux pour nous kota. Il y a aussi et si manake mesuna. Il les dit moi je vais raisonner. Il y a un problème même si on a aussi il faut être à ma tadi on verra comment on va. Comment on va faire allez. Alors, mais elle va proposer de tenir rien. Non, c'est pas comme ça, papa. Elle a demandé de votre non. Vous avez quoi ça? Bitu ka kon ata ubilangai. Na kupi na ndemo mara kila mara. Akuzoma na mboka de. Akuzoma. C'est papa. Moi je suis prêt et même de payer des amendes. Pour qu'on a fait des coutumes, il faut naïr. Elle a foutu ça, comme ça, et puis nous voyons bon, voilà, il y a quelqu'un. C'est ça que vous aimez beaucoup l'argent. Donc,
Mon fils, n'ayant profité na coucher du soleil pour na yebisa yo makambo yo ezali très important pour na vie na yo. Oyebi Jean Siatula oza garçon na ngai ya liboso. Mais vie na yo ndenge oya kokonduire yango iya kopesa nga mpasi mingi na motema. Oya kolanda bakamaradi na yo bazibe limbenga ndenge ata banyokolaka mutuka ya papa na ye mon ami le colonel Limbenga. C'est bien beau. Hein? Mais est-ce que aussi au pensant déjà na vie na yo au bon ça yango l'avenir na yo yebi que non lelo lobi papa na yo moi naza libanga te. Je ne suis pas éternel na poko kufa. Est-ce que tu penses na après moi au yebi yango? Certainement tu vas me dire que non bon richesse ngana ya nango yali ya yo bien. Parce que yamona nanga on yana droit au hériter yango. Mais est-ce que yebi papa leki na yo papa kulutu na yo na ba noko na yo pa ya mama na yo pa tikali timate. Déjà le nani papa leki na yo président Blanda yebisinga wono aya ko sala déjà testament pour tika na biloko nanga. Tu vois déjà inconvénient ni ya nango na yo. Mais papa donc dans tout ça pour enseigner voiture na que no sala ni olenga na bébé Kevin le quoi la boutique ça hein na boité ngana pas na droit quand même parce que ça papa na ngai oui justement que na zo voiture ba tapio tu mo na ba no tambla nango pour biso peut ça nango na ko peut ça c'est la peine la plaisir ya papa na biso c'est le moment mais ça doit na yo le plus strict mais il faut que yeba ndiko bon ça venir na yo comme un exemple ya ba musu wana pas de bango le quoi ba très bon papa c'est pas bango privilège batambo na mituko ya yeux tu vas sentir que ozana moyen c'est pas grave papa ko zongo te nengi ozo kanisla wana na ko zongo ndena ko kanisla te parce que yo lingi ba exemple moni Saddam lelo asali da ko fu asa ko kipe makamu ya batu mutu te a comme yé moko responsable ya makamu na ye hein yuyu nani yuyu tumbu lelo asali na makamu na ye ya nini studio ya photo asa ko subvenir nango hein koko ilepo aza kuna na ndi business aza kosala makambo ya Dubai kuti na j'avais pensé ndenge na koko tia yo kuna na andi business osala ba voyage na nani na Dubai tout ça papa eza ba mo kutenga ba kombo mais chacun a azali na destin na ye azosala lelo toko tani ba kombo na c'est bon bien mais il faut la yeni que na kosala na propre effort na ngai oui pour na commencer à faire beau faire après na bureau kitoko eza l'exemple de part ya mwana c'est ça lelo ndaka lingi ngai pe lelo akozala lelo yo mona toi tu pas secrétaire général oni c'est pas la tête na ngai tala vice ambassadeur na oyana bandoto tu rêves bien mon fils on interdit à personne de rêver mais il faut que tu sois réaliste oyoki yeba yango que lelo yompo lia kwanga il faut on déprécier au stimula baninga na ndo ko na bango ba nani maître Yann Matali. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Ah oui. Il a fait libérer. Ah oui. Maître John, hein? La liberté provisoire, mais à Guinée-Cap. Ah, c'est pas ça. Mais tout qui me cagatane, il continuer. Moi-même, je vais bon, papa, c'est d'accord? Excusez, je m'excuse. Je vais vous bana baloba bambe na pale kalaka ngai bana la mi déjà évité hein ngana ke na makamna bilo bana bosala wana bon et tout ça ngaya jatula papa je me suis dans la vie il faut savoir pardonner et se rabaisser parfois c'est très important mon fils mais pas aux hommes de bourreau comme des bourreaux comme ça tout ça dit babo tinayo allez uko na ndengo façon za pour la bonité pas de réponse pas venga mama na yo kuna ya sasa ninga na yote mwana moi je sors papa asema mama na kilenga ya kuna kala boko da bola da yeto moni ya la Congo badaka même na bana badaka même na mwana ba na parler na yote ba petit bango ba commentaire sur non wala ninga ba ngote jadula allez ça se fait comme ça merci papa wala sala jirebu na ndoto na ndoto calme-toi dis ça vous va ça je n'aime pas hein jadula jadula allez oh calme-toi c'est toujours comme ça avec toi. Mais non, pardon, bolimi ta moke. Tala, omoni. Tala ngai.
bete kude te ko bana buta mabuite pamoni na ngate naza tata yo tuna tata ki apende conseil tata ko yo na omoni papa non papa na yo papa na yo oh ajenu wala mbanda kusana matete na ba meri lubamba siko ye meri asanga tu tu continue avec ça ajenu siko dawa na jenu na tata yo sikanga papa bo excuse soko ta kuna bola na yeta ya mwana na dabu ndasi kana ora bo nene ko sili papa bante maman je vous en prie bola na bwana te mama yako ya chako yaka nano tu yala baba yawa la belle famille Kana moito za wote la bino eno. Ala sala ke irtar mukafato gane na bikita. Ko tuko sio kutanga. Ya mwana ko kuzidi na mingi bwana. Mangana kante ki bola lisute. Jita che fo yaka. wila tuyinka la ko na tuyo gandengi uzike bisu na wila pe ba tu tu likamwiza tu lika bomonya ondeni tu bu confirmer ndio tu dingazi eza kutimi la ndio kutimi tu likamwiza te zate Ila makamba kutimi wana papa yeba kake mukilo ese changer eza ko évoluer de temps en temps makamba kutimi wana ya kate tu bokuta mobile na yo bolingani ani usali bana bine sema kama kutimi za kana huko Tarifa ya kutimi sasa ubaya na wase. Sasa ndio wila koba. Loko ba mongo na ba tetela. Ba wila mo ba wila so mutu ya mbulu mutu ya mbulu papa Sasa ba ba koko. Papa asante. Ina tete. Yeah. No, sikono yo. Ngata na zona za kaduna ndio na zao tambula. Na yuki pusa mo. Ya mtu ndio tape papa. Wote baba ila tela mbawa na. Dra ila tira na moete. Ya watu benga ibino papa. Omoni makamdinge likati na ndaku. Kenegyo ya tena kanda mtu tukana kanda. Papa ndio tete. Hivyo. Namoni kale no. Kati. Kiosi inabisa divorce. Kiosi. Oh. Fils de nez. Baba yo. Kiosi ngoma Andre. Abutama na polyclinique mauza na kwa sababu. La Andre. Abutama tu komo ya kunu hospital wana. Kiosi. Merci. Wana. Akari kwa dalza ilungu mukea ya kiosi wana. Kiosi wamo. Atuka. Kumbu pelanda ya. Elana na makamunyosa. Namoni pelo gola kuli boyeseka kusama yele nenge babasi kana yalia. Alubaka mingi te. Yeso sana ndako. Kaka kukuma. Kaka ba journal. Kutari television. Kaka ndengo. Awuti msika ndenga zao. Awuti na stage bakanga kile pa kono kuri ya nyungu. Bakali yena nyungu. Komosa. Bakanga kama tena nyungu. Tabemi ke kaka kesere kina. Bon, c'est bien. Bon, omoni papa, maman, ndenge to benga bino. Atuka bon, omoni ndenge ngana yaki nakuta na bino te. Na yuki sango me ngana ndima kite ndenge na bengi bino bokukai koya. Atuka ndenge boyi na moni nzamba yana likolo. Sema yeye ndenge msudu te. Le moye tongo nyeso to zeli bina kwa mili bozo ya te papa. Omoni ayina na kandi. Ngata wana yoga bobenga bisu. Balabi izana ndenge ya serie obinu. Ngalo bisaya siko bakani si bisu. Tangu tanga ya tujini makamnene tawa muvuma izaba kotoyo. Muvuma ya kotoyo papa. Na muvuma mutaka kujenga kama muvuma za kotoyo na bilibon kotoyo bidiza na te. Yango. Yango wana to yabo kaba muvuma. Sile za confirmer muvuma penda. Iza kotoyo. Iza kotoyo papa. Nena nani mama yona. Ngai. Muvuma kama muvuma. Hata na zile tunaweza kufanya kama mvuma. Mvuma izaba kotoyo. Wala pe yale kama ya pata. Yeba na kanango. Hata lobite yifika kama mvuma yale. Kwa na kapete. Etu msaringa na bera zile zile. Lena bindi mwana. Atu na ile wote. Tatari yona nani.
Voilà. Donc, on a donné le moment à plutôt. Mais, on a dit pas l'ango. Tout le bagage, on a vu confirmation de ça. Yango, Toya Koloba Yango, Awa. Au moni papa, vie et yana brouillon. Tombé. Vie yana brouillon. Et il y a tout ça là, nos vies au salaire, au salité, tout que bébé au poissé, au bandé, le tout à zéro, tient la propre. Jamais. Dengana Yaki, en tout cas, il s'en a dit à ma patte. Ngana Yébli Bomo, c'est un garçon que j'admire beaucoup. Il est très courageux. Très intelligent. Très intelligent. Mon appart, c'est pour le monde. Mon Congo, vous ne pas. Voilà comment il a mon carré. Talangomba du Banyuwa. Là, comment tu vas le faire? Vous allez dans Mbuka, vous allez le mais oui, on l'a vu, on est là, mais ma camarade Bino n'a pas accès à plutôt haut. Enfin, tu vois, il y a plutôt de yoga là-bas. En tout cas, il y a la concordance, la dame au quête. La tendingue, bombo pipi, bingana kayewana, nyoso, vitu mtu, yambaka bombo pipi hawa. Lustari nyoso mwana wana bombo. Amani mama. On a tout fait. Bombo pipi ngana yebiye, ayala ki d'abord camarade ya fille nangai nani BBT. Camarade ya et puis tant à mon bon c'est peut être mon nanga bon le ko ya mitema na bango lingani kita bango basala oyo mitema na bango lingi mende ya ko pela nga mutema pati mingi na mwasi nanga à tout moment chaque jour na ya ko yoka ba rapport comme ça le dia ya orphelin après de pas na bune et puis na c'est pas que mingi ndengo ya matiye bokoli tiye mwana ko koli en tout cas na c'est pas la mingi na kangwa ndengo wana muta ko ndima ngote tata ya mwana wana kufa ndiko na ye propre ba famille ba ya artiste ba oui de biloko ba oui de papa tanangare et là c'est le tout moi tout ya na relax to la kango mbuka mioto mwana wana mwana tata kindoki tombe na kindoki tombe na kindoki ngana tanangare de mwana yo mko msao sasa ngati mwana na utamso oyo buti ya sasa ndio mwana tombe tombe wale yako loba nani bongo bongo kuna yetu tombe ya kala bana pembe na basi nyoso ko tata bana tafi ayo basi nyoso baweji biloko baweji pango baweji bilambe ya tata na ye baweji basani baweji balarmwari bitu kuzika ka mwana sokulika tutili bango nala kutomwana utamwana tata na ferme ya bangulu bangulu bakanza na mbogo ngulu mwana mbogo ya pembe na biadaka na kusuzi kati kwangu kwilo mtego tukina la liba discours but discours na bilo tukina la c'est bien mama na utoko na matanga moko na cité kama handa ngaba ma basala ka ndiko na kaka famille mobile na ile ka le mobile na bando yemi banzengo osukie bona boy en tout cas na regretta mingi bolingo zale sina biso bolingo ya na nzambe te kandi na biso ndenge to jenge nzambe bongo mutu akufi mutu nani bakondite te bongo na nyoso ba pase yango sina ba fermeture na nyoso ya bangulu ya banguba mutu ko mwana azajite biso tuzui mwana boko di bongo merci papa c'est moi papa ya wanga pela nyina profiter de l'occasion alors on a naebisa papa na maman papa omoni bongo petit quand même azali grand frère tala siko vie ya komina ngai personnellement lelo nazalaka boye te nazalaki na vie moko kitoko bomesalisainga bien lelo vi na nga kotia miwati nainga tala ndenga mwana nakata yo maloba te omoni papa bon allons à l'essentiel omoni on a péroré dans la libre discours na bino programme na bino ezali oui programme ya libo ya pas le programme là ça c'est après mais ngana benga ki bino pour vous rassurer parce que ndenge boya ko nyoko la mwana en tout cas vous allez faire subir mwana ba torture morale psychologique ce n'est pas bien
mwana yena mposa bala buye mukolo wana buye musali tapala na ndako nanga bumimeli koli na nani mwasi moko bizarre nakuta nipi na bino na nzala mpo nayebaki nayebanaki na bino te c'était malheureux buye kosamona na bino oui là ça me rassure ndenge oyalaki kotia mwana wana na bato dans les roues kaka mboka badika babala yenga oui mais non natia wana mabonze mais non papa ça le soir na kutambela kutambela mwana wana justement aneturi netu et puis il faut bakosambela wana ezala cese parce que ezali mbala ya liboso te ibandi banda kala po mofi apesi batémoignage yango obuyeleki komaltraite ye bobengani ye kita sana mpona biso bilibala ya biso problème eza te ata lobilobi babalani na bango mais nous on n'a pas de problème nous on est prêt parce que libala oyo mouvement eza côté papa libala oyo ndenge to nani nalingi mpenza libala oyo eyala lokolo ya mama lili na lieutenant Dieudonné kobanda ezalaki semaine passée nayalaki natali mariage nga lobi mais soki baparent nyonso babalisa bana na bango boye yo yali wana oya korepresente baparent ya bombo kutu ezali sengo mingi papa nazwa pareil nabenga 2 minutes nabenga dejano na non c'est toujours comme ça dernièrement na stade naya kolanda match très concentré bafille moko na bagarçon oh papa 2 minutes tobenga po koyei que c'est opele tout ça ce n'est pas gratuit la famille lokola kolita aya koleta komino allez bra okende kodefisa bakamarade na yo na libanda kuna atelisanga ngolobane wana mona lokola fuku moko aya mona moko compliqué na pasi mama avana samonu akonaka pasi atalika bango mibale kaka bango mibale ti lelo bon komo na ye jean mais komo wana ya jean alingi yango te ye alingi babenga ye station ye aza kumbu station eza na bible mais oui justement na ye na kumbu ekukanaazeli yango te kutu napotisaki na asala musique sacré wana oya bapiano alobi musique wana elotisa ye bandobo bon oui mpona koconclure mama tolobi boye lokola borassure ngai en tout cas lokola mpe toya komela skole oyo botukola mitema bana na biso babala bazala heureux parce que avenir ya lobi eyali mpona bango ce n'était rien tokia bango babaton dans le roue botukola mitema déjà mariage bon moi j'avais pris des précautions na programmaki mariage na nani na hôtel de ville kwa maman cause na commissaire de zone na biso tabarika kana wana uyati bino mpe obokolandelanga ti awa nini ko papa eumile uitata wana lobaka mingi soki akubimisa makambo ya kofinga atenge ngai mpe napanzili makambo nyonso mpe ebebi nango oyibinga bie mokolo ozalaki na ye olobaka te olobaki te okolobango nde okoloba nde lelo eza nani sayo moto akobale lelo kaka okokubongosa ata molangage te oyo kuti yawo ezani Grâce Gabriel. Leo kati donc bengi yangu Gabriel. Papa, tali tu zero koto. Kama tawa? Non. Elle me fait pas comme des voyous, hein. Les voyous. Ça ne comme moi. C'est sangai. Oh. Papa. Mariage. Sala ye muderi ngani. Mwana kubonga ndeni. Tata wana kama mnotro. Ukubebi tika. Papa, yo sana mkana. Moto azana dona ye. Tuti nanda kuuza tu.
mariage carrément tena tangu pi chala tibi papa Le vais donc pour mariage sangai. Et je dois me faire beau quand même non? Et non que tu voyais bon on va faire bon team ko ana mariage na za no mutango za zikosi akuya ale azana bebe tamu ndenge papa patana Balewa tana mbunzu na jikosi yo zangi na mbunzu wapi responsable ilongezela kabo pa ukoni pale jipepe awa Gabriel wapi Gabriel c'est qui s'appelle Gabriel. yawa tunguni Oh là là. tunguni balubi Sima kone Banana nazo yoga bien Bien madame mingi. ngai tata Sara yo ngai mamanda ye kwa pili oyo buza usara ngai kusali ba sute abizi bui spécial pour na ye ndenge zara bebe eh Parce que j'ai la fin de elaki sisi ninge sengeli Sayo. na maya moto ezongi mafuta yaso yaso yanda ko tata na tata papa kabili biso ataki tata mongo ko papa tokobukana. Isiri Non mais moi je vais faire des dons hein. C'est parce que le deuxième colonel a beaucoup de après le mariage je fais les dons ici. kati na ndefu Comment raser et tout. mwana mkebo mayele makati bwa yusa mikono mandefu ndama sana ile usafi bongo sana chai sana ndengwa Menene lati bila mama na tute. Utebo ndenge nini? sana kangi Comment yo tika ngaje. Hadi ba no nasali mabi nabongisa mutu mapi mutu ni babongo mapi na lati bila bia maria bulite yo kulitia bakati yetu yangu siko ya yete batu batana maria wata bongo biloko nukula bapembe pembe Mungu watu wana usena pembe pembe huyu hapa na ndevu kanda wale kusala kwa asika le bisu kama sana ni mwacho mtamela kajibo tu asika kape denga dingi skola mwana mwa aka bon sika ina avant mariage. avant mariage nani kana na kenda kwa tena ile biloko sana basi ya mwana ile pare kubenga te kubenga yo benga ukelo benga na premier ministre uyibite batnya zo de bide mariage ya gomo kusio koro uzara tete kontene umena wana basi ba umena bo na hivi tele ko siko tele na leka Ada futa ki ulela na fete na mariage bininga bado zana sala butarabiste Gabriel zadisi ya batnya bakiria papa mariage ya papa mwa kilia no na bile bataki kile sana bana alifika kama hiyo Uoba mama, olengera tango, tukende kusenga papa, nabanire to banalame. Na yeyo na to
bolingo ezangi na skol sepela mouvement eza na mopanzi oyo tonton skol mpona tembe oye ndenge nini bazali kodesine bato boye yango bana bali oyo bakomaka bajodordadese oyo bakomaka mikande zila babebela bika kale wana nano ezo te ukuluka kale fungula imisuka site langu nozomona bien te fungule baza koluka esika baza koteka bakamini ya minene asike turune na ndima ngondo alubi yo ndenge ulula ye mukolo wana nabisaki ayawa nanambile jilombulombo okudinga te na ndima ngondo egas ye aprometaki nga ubingaka ozako ibo imuni ndenge nalwati te nalatina soko matanga ipanza niti tupanzi yango po biso bana leyo tuzalaki wana tuzalaki biso nyonso bana leyo muziki na biso bana leyo tuzalaki wana mama lutulangazi wa mataso biso nyonso tuzalaki wana mama kaza kungelebeye mwana leyo ake yatiki biso papa madiata wana azalaki madiata soki atelemi papa oyebi ekamisa biso na inter inter wana ye aza kolinga koma na pisi te moto azalaki koseplese biso le fete bayebisi nga na mama yango mwasi oyo na kwawa biso nyonso tozwaki diffusion po tolata 40 jours mais Esther, na remarqué eloko moko awa ezala kobeta panka tala awa taliponi yo ozalaka makambo so moto oza makambo ya angeli ya bien yo okamata makambo susu ngai ibeta ngai yo ndi bien solo nango kubuta lisusu tubuta lisusu mwana nini lisusu ubuta te uza asi moko na Nicole wana ya Evariste abuti te yo comme l'habitude mabi Nicole abuti mabi za wa eso ina Evariste Nicole baza tika ngai makambo babuti najingi lisusu yango te nalobaki na yo toza kokende bafongoli place na palais du peuple mpo na bamama nyonso baza na posa ya kobuta balobaki yango na nini okendaki kampagne monene ezalaki okendaki mono Munibi production nani wa munika munika te oza mwana mbale Munibi production bongo ngai nayebi moniba mpo ngai na misala kobenga soko na moni kaka papa monika soko moniba. Bonjour, mais c'est sans souci. Na banzo oyeba ngai. Dernière fois naleki na bureau na. Nanobi mama sio. Afa na yibite mama. Soki di kambo ya musala na musala. Papa, mais naleki na musala marambolobi na ngai esepeli saki ngati yo moko yebi babuzobo saki na bureau. Ye ngai basele na saki wangu benga buzobo ya solo. Mama naye mpona kosola na yo naye makambo ya mosala mama etali yo te naye nde makambo ya mosala mpona atala bana yo nzoma nga nafinga nzoma na ndako à peu près un quelqu'un de toi parce que avec mon argent comment mbongo na nga moko udirige ngai mbongo na yo wapi ntango nga nasala mbongo wana crédit ozalaka namona oyo buzoba na nyonso ezocontinue naye mpona buzoba wana te papa matondo toyokana bien topesanaki dele oyo kofuta mbongo wana omonani te tonekiseli yo mikolo ebele naye mpona kosamba te etali ngai te ngai namonaka na yo te ngai nayeli yo makambo mosala tomonana na victoire tomonana wapi wana etali naye nde koyebisa bino ke tosali saisi ya biloko na bino saisi ya biloko oyo ohypotekaki mpona bacrédit wana lopangu na yo na baplantation ya café tokangi yango tekango kompani na biso ekangi yango papa eza mitindo koye na likolo kosamba na ngai te nango na likolo
Mais tu dis quoi, il y a le colon à Hollande. Landango, on est tellement bien. La reste là. Mais là, qui n'est pas maman. On confond de thé. On confond de thé. La valise qui monte, mon sou, toujours quand yo. La confond de thé, je suis. Maman. Tu mets 2 heures. Manda a saisi yango. Zela na no. Yo ka de kambenga izama. Ngana za tata na yo. Mama. Bilanga wana za yo ka bilanga wana ya izaya ngate zala ya famille. Bantu. Mwana wana fandi ya wapana ngai. Naza kubokula mwana na kuma na université. Na mbongo bilanga wana. Pona bilanga wana. Naza mutima mabite. Papa, maintenant de faux à na soni pour ça maramba boye. Mais ne peut pas être moins sérieux jusqu'à ces points. Oui. Il y a bilan à famille, on soit, ok, le hypothéquer pour le crédit, il y a vie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Maman, c'est rien. Maman, c'est rien. Maman, c'est rien. Ah. Na rozwa binu. Bon, rozwa marsote. Oui, ngai. Buza pamba. Funa na parki bukwanga. Hein? Oba mega bakwanga ba meganga. Hein? Nangai. Tana biasa aku denda. Denda sus. Denda. Na zona. Na kulanda moso na buga ema kurwa. Oui, bobo kama kulubi makambo izalia. Usotangi muganda. Makambo izalia makambo minene. Tukulomba ko tele sona lupango. Makambo izalia minene. Jango za kuchilako. Mayaji mine mubimba. Umoibiji safi nai. Oya musafia munene mini. Mama tatale ba. Awa basalinda kuna bangulu kula. Jikorodo yemone matembele banki. Metumbangu. Selila nandu na kukonte nani. Kuisanda wa. Awa misatu, awa mine. Eza usana mkusa kodi. Komi 12. Este. Awa komi yukumi ni sambo. Elungula te. Selila na banda mama ngai oyi bandi ko. Zila. Ilingibi. Esere wan le. Zila yo bono rego kuma mugo boy. Sere wanye. Eza bona bonere na yote. Sere wan. Soko tu sisi. Manu. Kaka. Lele ke. Zila na talo ezali koto. Oyo la tata ji pape zate hein. Nga motari busute na zwangu. Koko. Ngibana zate na wa. Comment boya kufanda wapi kite zate. Biloko nyonso babo. Lani wale. On peut entrer? Yoka. Non. Même la français yoka. Kota. Zila ba ngura ya. Yes yoka. Kota. Zila la suka. Zila ba. Bonsoir. Bonsoir. Nato. Mwana ali. Bonsoir papa. Bonne papa. Papa. Bomba vivi wali papa. Yagala mema yo papa. Eh maman. Mwana nanga. Yagala mema yo papa nangai. Mwana nanga Mwana tako mukolo mama mema yo kaka papa. Ok manga papa. C'est fini papa. Papa tout seul. C'est fini. C'est fini. Il a honneur à mon frère papa. On est ça t'es pas on est ça comment. Bon papa tu comment le passe papa ukanda wapi papa kuma boy. Non na tamboli. Oyo mama. Bon. Lani bizali. Mama yagala mema yo. Gile. Non, oh. Gile. Tai longi ya papa mbona. Ya usita tele mo Papa legi. Stefana no mama. Usundure ngapenza. Non, na sungoliote. Na tamboli mingi pona na kuluka address na bino. Mbona niyo passe benda. Usundure nga. Vanda papa, vanda. C'est fini. Yaka na mema yo. Tika mo la mema ye. Yaka. Tika mo la mema ye mama mo. Non. Yaka na mema. Siombe. Papa legi. Non, tika. Na yelio quand même mopaya. Mama yaka na mema ye. Na yelio mopaya. Ah.
Fribe. Bon, on va passer quitte quand même avant de te sur la mouquet, hein? Oh non, oh papa Leki, non. Non, oh papa Leki. Oh, ça la beauté. Et tellement. On quand même moutou mounene, non, papa Leki. Non. Oza papa. Oza papa. Non, Gustave, Sire, Nani, Fabien, Nani. Papa, Mokolom. Non. Tu as Kutalena. Non, moi j'ai Asia. Moi j'ai Asia Bouti. Tell mon akora, bidon ya 10 litres. Mana ya maja zia wanani. Ulenga lengisi. Ya solo ko. Ulenga lengisi batona kare tsewe. Aboti mwana nini? Mwana mbali. Tell ilunga bu. Ndugulo pe Bernard abala. Abala solo. Abala na igris. Abala no. Oh. Bakomba ko. Oh ngapena na lega justement pona akoyebisa bino likambo na ngai ya libala. Oyo mwasi na nga. Fiancé na ngai quoi. BBC. BBC. Oya radio. Oh non. Moi tikolela. Tikolela mai oleka. Tikolela. Chérie peksa bangoko. Nabuta pambe. Ngana buta pamba. Papa Leki. Papa Leki. Soyons quand même bref pour de façon qu'on a clé. Et misal les autres langai. C'est banga. C'est banga. À côté mayanzi. Na kota mayanzi bébé ça ma koyanzi. Côté na Monsieur Zala Zolo nano. Tala. Alors tu résout ça passe tout tête. Oh là là papa Leki. C'est banga. Kilo ya pamba. On me sale ça de mes kilos boy. Nzarate. Bon. Et papa Leki. On a mayanzi na yo hein. Tu reluka quand même polyclinique moko ya bien. Ba mega ko soigner yo. Et en plus il faut l'être à catch. Catch wana mutu ilukiri yema yaji. Non, il y a des catch et des catch. Papa comment na kinda yo hein. Siko kasi papa. Ukuma ana zaka place société na biso zawana. Vous avez pas là. Ah. Donc Dassel na premier niveau ngana na deuxième niveau. Na immeuble ya contribution. Na iba bien. Ah, na ville kaka. Yo ibi kuna. Alors papa, poto l'examen mingité et je crois que c'est le responsable nanga jusqu'à preuve du contraire. Ah wana na gisa seza yo. Bon na msusu. Na komi ko bala. Oyo kaka ndoku ya tata na yo mususu azali te. Na yebi mama. Ngako deja na kutana na ministre ya travail. Ah. Ministre du travail, il a dit moi non ouais. Voilà ça où les gars d'ailleurs ça écrit na biso. Na bi à aux universités c'est na hotel. Quand tu as entendu ça va tout que na pierre. Non mais na silisa, l'air na silisi kaka. Bon avant na silisa na zoki stage et pas ya patron se lève au fangu. Après bon, et ça s'est passé comme sur des roulettes à Zwinga. On a travaillé mingi et pas ya patron soumis à tout le monde. En tout cas, il va apprécier puis bon. Et nous avons un niveau bien. Et puis, moi, je suis aider à mingi. Il y a une école na bisuka. Il y a une école. Il y a ces biso ko abata likolo. Tu as pu côté mais puis le baga. Côté un problème ça. Maman, et c'est une fille de bonne éducation. Oh yo mon mbarta na salebo. Na salebo bébé na yetala na salebo ko mema. A bébé singa bilamba combien de fois par journée? Nenga zawana, mais na kipete. Voilà, ça joue science na ya zo. Papa, le mariage est dans 2 semaines. Bon, tout ça n'est pas comme là, papa, à te marier. Non, mais j'ai quand même prévu quelque chose. Faut voir tout ça là. Mais elle a dit que la bino quand même moi loko pona akolia na bino hein. BBC. Bon, vous en avez ma pasté. On a abandonné na ngai assez souvent hein. Assez souvent. Papa. Est-ce qui T'as autobombé pour la bino hein. Maman, ngapi na kanisa kio. Mama soy ko buta te. Soy ko buta te.
Papa, s'il y a un problème, papa, namsala nyonso bazwa yo kumbo ya koko na yo kubusana te papa na bino na busala ça va, c'est pas grave. S'il y a un problème, maman, on a comme ça 53 802. Non, on a public. Kumbo ya koko kubusana te hein. Pausa ukene sambila ya kana nzami ndenge biso tiago yo na bondele. Kumbo ya koko tiombe. Tiombe nakasisa. Soko bosi mwana ya tiboso. Soko azadi ya mwasi. Isa kumbo ya mwana. Soko mwana mbale. On a un problème. Soko mwana mbale pesa kumbo nanga. Mais fio chaza wapi? Fio moni était? Tu sembe sa ina nyongo. Oh mais dis mais c'est quoi? Abosimisa mutu na nyongo. Tu sembe le yaki ko ba saisir. Nazwa biloko nyonso tarato kuma fotera wa. Bon ba sali saisina na fioti ba pesa ki mais papa sala ki mabe hein. Ba plantation on a c'était moi l'héritier mais que voulez-vous? Bon BBC. On fout le camp. Maman, soko dingo soko le lamba bongo ilanga yangu. Papa vous savez pas tout frère. Non. Pour na pantoufle au kokoma na boutique New Luka et pas patron Mustafa na victoire. Ah yeah, azal quoi président, il y a patron exportateur, il y a ba boutique biloko tout wana. Ça va merci. Asa la takuna na boutique wana papa. Na boutique bana balemba ba New Look. Bana balembo na balamba ba. Bana basarangana. Baswangana. Papa, akobosa na te hein? Papa kena malam oyo na mona ngona janvier maman. Non non, c'est pas grave. Nakoya. Tara tswa, maman tsu. Tara tsu. Pesa yetu susu na mutu. Mukwa uswa mama buzwa. To koma ko bota bana mitano. Buzwa bota. Bota bana mitano. Bombo vivi. Mama. Okay. Comment tu as malamu hein? Tu as bien dans nzela. Non non. Tu as bien dans nzela papa. Dans la voiture. Tu es dans nzela. Non, pourquoi tu as dans la voiture? Tu es dans nzela. Dans la voiture. Tu es dans nzela. Maman. Maman. Oh ba mama, olengela tango, okende kusenga pardon. Abaningo to banala Otonyosako bungaka lero retumena lokumu peloleno na biso seyo utu ata eza molai ntongo ekosuka sekotano esi balabi ozali tu na biso Scott obongi na nzoto na biso ayeyo nazongi lokola bolingo ezongi na skol sepela mouvement eza na mopanzi oyo Tonton Skol, Puna Tembe.